Neti na Dubai. Neti siko na Dubai na mall siko na dosomba na sa ba shayo ko kanga. Dubai mall wapo. Auza tu. Baby Donjwa a te publication na page na ya Facebook a publié vidéo oyo et a commis je vous présente mon amour. Mais kota la vidéo au total biso nyonso o mobali wana aza ndeko ya Baby Donjwa. Donc azali bongo ndeko ya Baby. Alors publication ya Baby et pesi panique, publication ya Baby et eu beaucoup de commentaires. O bato bazo finga, o bato bazo loba à propos ya relation ya Baby na Grace Luzolo. Mais tango Baby a publié, Grace Luzolo te mutu atinda ki Baby a publié vidéo wana. Alors tozo loba biso nyonso ke Baby na Grace Luzolo bazali lisusu na relation te, tozo loba ango tongo midi poko tozo lobango. Et ezana batu msusu bazo confirmer biso ke Baby na Grace batikala kozala na relation amoureuse te. Mais zape na batu msusu o bayebi bango très bien. Baye ko confirmer biso ke Baby na Grace bazalaka vraiment na relation moko oyo ezali bongo relation ya bolingo. Alors Grace na Baby bakomi musika Grace alingi na lisusu Baby te. Toye a liboso na bino pona ko éclaircir bino à propos ya vidéo o batebele ba komeli biso ke exil omoni vidéo wana te omoni bwe polémique moko za na internet pona vidéo oyo Baby a publié ki. Alors eloko nini etindaki Baby a publié vidéo wana. Mbote na balandi nyonso o balanda Irsil Botelo TV. En tout cas bonjour bonsoir. Boyebi ke edepanda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Toyeli bino lisusu Baby Donjwa. Toyebi bien internet na minute o ezaka ka Baby na Grace Luzolo. Moi makambezo leke bele na couple wana. Alors ezana batu ebele o balinga couple wana mingi. Nazolo bango med fois. Yo soko za bizeli yako yoko komantaka na ba video po yako loba mabe po na Baby na Grace Luzolo. Me yeba ke ezana batu ebele o balinga couple ya Grace Luzolo na Baby Donjwa bate bele balinga bango. Bate bele balingaka bango. E bato babanda na bango na love story banda na premier épisode. Ti baye ko matana bango na love story ti na épisode o love story komeli o baye ko suspendre yango bato wana nde bayebi Baby na Grace Luzolo ba uti wapi. Baby na Grace Luzolo bakutana bakutana na théâtre. Bakutana na théâtre, Baby na Grace bakutana na théâtre, mais basala relation moko ya makasi koleka kutu na bato bakutana sara bango na ba théâtre ango. Ezaki ka ba jeté tout mona Baby na Grace ba fungula love story o babande ko sala wana. Avant ba banda love story wana ba bandaki yango nanu libanda caméra. Bande kono expliquera bino. Avant Grace Luzolo na Baby Donjwa ba banda love story wana. Ba banda ki yango na libanda caméra. Et tant ba moni ke batu ebele bazo ko apprécier bango. Tant ba moni bate bele bazo sepela na bango. Et puis tout le monde a ambition na ba théâtre nyonso eleka ceux qui grâce à na théâtre wana Baby par aux na théâtre wana tout le monde na kabataka bango ba jouer toujours ensemble. Ceux qui ezake ezana ba ozala couple ba uta Baby ako jouer na Grace Luzolo couple. Tout le monde ango même si ceux qui na chaîne ya Baby toza na théâtre moko be uta ko leka na chaîne ya Baby so koti na chaîne ya Baby Donjwa théâtre ne leka kawana o mona ba théâtre nyonso leka na chaîne ya Baby Donjwa soki keza Baby ako jouer le quoi couple wana ezana mo mbali musute ezala kana Grace Luzolo voir même na ba place mususo ba benga bango pourquoi ba jouer ensemble bango mibale bino bato boya kaka ko loba bato boya kaka ko commenter ba obwa kasi na ko commenter. Boyebi tina Baby Donjwa ba joua kaka couple bango na Grace Luzolo. Eza relation oyo banti lelo te. Na pesi bino devoir boke ko lukango na page ya Baby Donjwa na Facebook. Bo tala ba photo ya Baby Donjwa na Facebook bo mona relation ya na Grace esike banda. E banda kala. Ezaki relation moko o babanda ko kende bien. Grace Luzolo na Baby Donjwa babande kumema relation na bango très kitoko. Eza na bate bele o ba félicita bango.
ba voyager ensemble bakenda ba matadi wana po ba love story wana basala ngo musuna matadi basala ngo musuna Zambie basala ngo partout love story obomona wana eza inspiration na bango eza kiteka basala ki ngo to sa eloko mo be poto lekisa na YouTube tozo ambongo po lelo batu ba finga baby Nathalie na ba commentaire batu bazo finga baby que moni grâce à sakani na yo grâce kuta sakani na oka katiki yo grâce kuto moni grâce batu muso babike grâce au sala kande nani Ronel asali moni grâce bande ko na ngai bino boyebi eloko nini muso etindi bon base à la distance boyebi so ba préparer libala na bango boyebi te Toya kaka koloba pona grâce na bébé za poto linga bango ba banda relation kala to na posa to mona baby grâce à la ta baby roba voile oui toza nango posa to boité mais to tika pe ko finga baby pourquoi to finga baby grâce à taka publication moko na page na ye après avoir kokende fête ya coquette ataka publication na photo Luna a commis baby a bengi Luna baby a commis moi avec baby Donjwa mais zaka baby Donjwa te zaki Luna pourquoi komaki yango pa yebaki ke ça la baise ayebaki ke loko wana eko créer ko beta mabe ayebaki yango grâce ayebaki yango akangi photo na Luna a publié na kombo baby ezaki kalate fete kokete to le kaka lelo awa e to le kaka lelo grâce luzo la sala kiango e baby Donjwa azwa pe capture wana atia ngo na page na ye pono yebisa bino ke ekoza keza matata bolingo ezalaka nango ekoza keza matata moko boy oye kaka entre grâce luzo na baby Donjwa ezalaka nango bandeko nanga bo finga baby pamba po publier na page na ye a commis je vous présente mon amour mais mutunyo sa yebi vidéo wana o azana vidéo wana zande kwa baby mutunyo sa yebi yango petit frère a baby mutunyo sa yebi petit frère a baby soki boye bakite ngana ye koyebisa bino lelo oyo baby a publié na vidéo wana o alobi kaza mobali na ye o akomi que je vous présente mon amour na page na ye ya Facebook vidéo wana tele bino na libosa vidéo na ngai oyo mwana mobali wana azali mobali ya baby te azali leki ya baby Donjwa alors pona ba o baye bakite boye ba yango lelo mwana mobali wana aza mobali ya baby te mais azande leki ya baby azaleki ya baby ayebi ke na moment onde zana yena grâce bana ba problème alors nde bana ba problème bongo même réseaux sociaux eyebi yango yo kasi si to sala be mission be batala biso bozi no yela bino baby no sala bino émission na baby ele kaka ana irsi botelo TV na ko bengela bino baby na moni ba commentaire ba tumusu singa bengela biso baby c'est la biso émission na baby na aussi la bino émission na baby na grâce boromona bango batala biso nyoso toloba eza ba commentaire na bino na yebisa bino ke baby na grâce batala ba commentaire na bino batanga makambolo ba pona bango yona loba toujours bo souhaitera bango bolamu soko linga couple wana oza posa ke ba avancer souhaiter bango bolamu na commentaire. Pourquoi bo finga baby? Grâce luzo la uta ko publier Luna a muta finga qui était. Mais baby a publié kaka komika je vous présente mon amour bo fingiye. Sans bo juger vidéo wana bota les akinani. To luka kimia bande kunanga to linga baby to linga grâce. Bato baya koloba o zakarela so bolingo te zakarela so bolinga te bo tika la kana nde bo yebeli wana. Biso ba oto yebi ke baby na grâce bazaka mwasi na bal botika biso na nde biso to yebeli. Biso to yebeli yango bongo. Alors botika biso poto yebeli yango bongo. Soki lelo baza so ensemble te. Soki lelo ba okutela te biso ba o esala biso passe. Ndeti nga esala nga passe pona linga relation baby na grâce. Na linga ngo. Na linga ka vraiment relation wana.
Toi comme mona mukolo baby akomaka ke love story eza suspendi. To mona ngo to regrettaka. To regrettaka pourquoi ba suspendre love story. Babanda nango bien, bakoma koke nango bien, mais pourquoi ba suspendre ngo? To yoka ngo pasi. Pona za ko zelela ngo na bando tala ngo. Si bitimaka ba suspenda ba yeko suspendre ngo. Po bazaki na ba problème na bango. Anniversaire à bébé uto le ka to moni grâce le zola a sa lié moka kitoko na page na ye. Boyaka kolobaka bokenda na internet te. Bokenda te botala ba kambeleka na ba Facebook botala te. Bino bozana so bomoni ka mutatie vidéo ka titre wana bomi bino boye bo commenter bolobi sans que botala. Sans que boyoka makamni malobani balobi na kati. Boyoka nante boyaka ka bo commenter botali. Baby na grâce ba binemite. So grâce à comment tina niveau commenter photo ya baby a publier photo luna na kombo ya baby ba binemite. Et zapete ke po abosanaki. Ba binemite. Et puis tanga publier ki photo ana 20 minutes ka boya longoli yango. Ayebaki eloni asali. Ayebaki. Baby azu capture wana tie pa na ye. Ayebaki pourquoi azoki yango. Eh mo boutika pino kufinga bango esala bien ti. To telemelika ba ofinga ba star na biso me boya kaka kufinga bango esala bien ti. Olinga bana o baba jeune o mi balo baba jeune. Olinga bango ozaka na poso mona couple ngo sepelaka na bango. Loba maloba bien pona bango. Comment maloba bien pona bango et non boya ofinga bango. Bine bokasi baby donjwa lelo ata ju mobali. Ayo plibier siko te. O plibier siko te. Ce qui bazali, so pena ba mi balé bazaka kana relation na bango bolingo. Ah, gloire à Dieu. Mais ce que c'est que ba boya ni na bango problème ezate. Ce que c'est que ba boya ni na bango problème ezate na yebisi bino ke baby ozo su mobile te. Est-ce que baby tamba ndo sa love story na bango mona ki longola ibla batikala mobulo lekina atikali bolumbo lekina caméra? Bomona bolumbo baby na caméra? Bomona ngote? Bomona ngote. Ngote donde bomona ngote. Boye bake lelo ata baby na grâce ba boya ni baby ya obala. Aza mwasi kitoko mwasa na mukusi na bomona ana. Baby azaka vrai chéri. Na make-up a kitoko. Sans make-up a kitoko. Akanga suki a bien. Afongola suki a bien. Donc baby azaka mwasi kitoko. Ata tie beauté. Ata beauté te. Akozaka bien. Donc ata lelo na grâce luzolo ba boya ni na bangoko. Baby a obala na ye. Aza mwasi kitoko. Grâce pa obala na ye. Aza mobali kitoko. Mais liko loba teke. Nde basala ki love story bongo. Ndenge baby mi pesa ki bongo. Bako bala ete te bandeko nanga. Totika e amoko finga ke ça la bien te. So vraiment baza te bango mi bale wana ba non so ki ezaka relation ezate c'est que baby ana choc. Alors ndenga na choc ne bongo bino boko yeti bondo finga e po aplibier. Po azu video moko ba aplibier komi ke mobali nanga maza mobali na ete. Ba o ba yebi garçon na ba o ba yebi baby bien ba yebi garçon na za mobali baby te. Aza mobali na ete. Pourquoi to finga baby? Pourquoi to finga bango? To finge poani. Boke ko finga pe grâce luzo na page na e. A oplibier na TikTok a grâce a zo plibier ba fille a zo plibier bo finga yete. Bana relation na bango. Oui, to mona grâce luzo na baby. Mais soki boke na TikTok a baby. Ya grâce. Bokota na TikTok a grâce botala mbanda mukonini o grâce a plibia vidéo na baby donjwa. Grâce a plibia baby belete na page na ya TikTok nde baby a plibia ka grâce luzolo pas moyen. Ba vidéo nyos bomona e circula na TikTok grâce baby nda plibia ka grâce. Grâce a plibia baby rare. Au moins ce qui est anniversaire, on a plié.
boyo loba kofinga mwana bato poani soki ezaki love story ezaki na lukuta o babanda ko sala to mema meka na lukuta ngo total lokwa ba film écoute ya ba télé mundo botala kutu ya botala film otali film pe bo ya ba novelas botalaka otali pe bokotina okomi omi kote silo kwa mtakoti na film meza na lukuta bon soko love story ezaki na ngoka ke basala ki ngoka basala esa ndeni esa pelote oyo babombeli biso eleki o biso tozinga tomona baza wana bana makambo baosala grâce à bébé te baby donja pe a bébé te alors baoyoka biso bayebi eloni baosala lelo tomoni na page ya baby ate love story elubu. Moi, j'ai précipité na kanisa ki ke grâce aux la zongia. Natala love story bwe ezaka ke lubu baby asali ne makusa. Makomi love story ya makusa nango siko. Tozala kimia bandeko nanga. Topesa bango no temps, topesa bango no chance. Tozala kimia. Olinga grâce olinga baby pesa bango temps. So na minute o kurele kate, so na minute o bayoka na te. So na minute o baoloba na te. So na minute o batiki no love story eza nango mabete. To tikela bango mwa temps. Tokotala soki pesa ke baoboya na libela eza peka mabete ça la pe le côté. Et ça la pe le côté, peut-être pas baby ezaka mo ba erreur mo bo o asala ki olingo zongela ngote. Grâce ezapeka mo ba erreur mo bo o asala ki olingo suko zongela ngote esili. A quoi boyo kofinga baby esa mabe? Mobala ngokuta zana mabe. Moi mobala okuta kokani na grâce luzolo te. Moi mobala okuta zelongi mabe. Moi bofingi boke musika. Ya kofinga moi petit garçon batu bofingi moi bala batu mabe. Muso azo komelani ka baby oza zoba. Otiki no ka grâce po ke kolinga moi mobala bandeko na ngai. Boluka bo vérifier non likamp. Il faut ça la vérification. O vérifier penza bien. O vérifier nanute mbala moko fingi mwana batu na réseaux sociaux bwe. Internet pena boke ko commenter ba vidéo fingi mwana batu. Poka yo linga komona baby na grâce. Mais ça m'a bête. Luka po yeba o baby atie bino bokasi pena mobali pena yango pena baby yango azu mobali lelo ala zu pe ka publier lelo na internet ke mobali nanga ye na ndenge ba yebi ke ba mi pesa na ba position na bango to yebi bongo dana nde ba pesa position e simbate e o simbate lelo mutu yo sa bengi luna zoba lelo batu ba yeba lobi ke o Ronel la salle eza libala te ezaki théâtre bo pesa baby temps bo pesa grâce luzolo temps relation wana soki eza ya solo ekozala kaka baokabona na bango te bato ebele bakomelaka bango bokanisa te kaka oyo ozaka yo moko yo komante eza bato ku bakomela bango na batelefone bato ebele bakomela bango bato ebele basolisa bango bebi azalaka na likamba mutu te baby azaka bien aza respect kande na yebisaka bino azaka na likamba mutu te mwana bato aza likamba mutu te azo bino kutu bozo finga ye me ya azo continue ka koya munene bomonda komisu munene bomoni baby nda komisu munene na bassin bo finga ye kuna azo ko bazo yakaka munene bassin zo yakaka ebele bino bo finga ye. En tout cas, epesi pasi bandeko nanga toye barandenge ya ko gérer ba émotion na biso. Koke ko commenter ba moko finga muninga be po a présenter bino ndeko na ye. Po a komeli bino que je vous présente mon amour. Mon amour ngo ezakati bino kasi mon amour bolingo nanga fezaka bolingo ya mwasi na mobile. Bolingo nanga ko zape ya ndeko na yo, bolingo na yo ko zape mama bino leki na yo mutu ezaka ka bongo. Ezaka te que faut avoir présenter bolingo na fezaka nani mobile to mwasi na ote.
eza bongo te tofungwama ko bandeko eza te question moto akomi mon chéri fo azalaka chéri na ye ka mobali na ye eza bongo te. En tout cas, merci mingi na bato nyonso balanda Irsil Botelo ya TV. Merci pe na bandeko o bozo soutenir Baby Donjwa na grâce de Zolo. Soko za na numéro ya Baby te kenda ta na Facebook na page na ye komela ye ako répondre yo. Moi na bata répondara na ye. Donc kende komela ye ako répondre yo. Na place o bando commenter ba story na ye o bando commenter ba photo na Facebook o koma ozo koma eza malamu te. Mbote na bandeko nyonso kande toloba so eza mbana liboso vraiment o trouver chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker et ozala bien makasi et ça la kitoko mingi. Merci mingi na batu nyonso o balinga Irsil Botelo ya TV. Merci na ba remarque na bino tozo mona ba remarque na bino ezo sala vraiment malamu mingi. Topesi merci na bino nyonso et puis topesi merci na Tanzambe. Bobo sana ba j'aime te bobo sana ba commentaire te yango nde tolinga kango mingi. Alors bisous. Bye.